Bonjour, bonsoir, Balandinho, soit des shows d'Enar TV. Merci Naba Onyo Sobazolanda des shows d'Enar TV. Tu es libino sango ya Mbiliabel. Ezaya koinda réseaux sociaux eningani balobi maman Mbiliabel akufi. Mais jusque là, tu as une information vraie. Il y a confirmer oui, Mbiliabel akufi ou non, Mbiliabel akufite. Mais qu'est-ce que nous allons dire par là? Ezam mawana bat oyo bazo sala ba fausse information pour chanter la mort des autres. Eza bien te bandeko oyo bazo sala ba fausse information ya kopesa ba information ke mututel akufi eza bien te. Ya yoka yo ki jamais ko souhaiter mutu moko boye asala chantage ya liwa ya mama na yo tant que maman non akufite, ce n'est pas normal, ce n'est pas digne. Tout le monde qui comme ça sali ba vidéo a pona koloba ke général Defao akufi na Kinshasa or kezala qu'il faut. Pourquoi ba fausse information ya boye? Batu ba benginga na Brazzaville pour dire des choses d'Enar TV confirmé yom tozan en France, est-ce que Mbiliabel akufi yaya jusque là information vraie ezate. Mais si réellement Mbiliabel akufi to rozonga poto ya ko sabino, mais pour l'instant information oyo tozan ngona no entre parenthèses eza fausse information. Eza malam te mena kolinga avana yebisa yo ba vérité mususu to kana ndenge ndeko na biso a mwasi cœur sensible en Allemagne à réagir par rapport ya bato bazo pesa ba fausse information na ba chaîne internet to pe na ba chaîne de télévision sur YouTube to ka ndenge ndeko na biso na Allemagne cœur sensible ameki ko réagir pona ndeko o ya pesier fausse information par rapport ya maman Mbiliabel to yo kaye. Bonjour s'il vous plaît. Toza quand même ba deal te to ba mikete. Ko tindila nga biloko alukuta te ya. OK? Nga muta mukilo ko bepsa carrière na ngata. Nga na maeliti. Ko tindila nga biloko alukuta te. Lapa ko tindila nga biloko alukuta nengo lapa libela mama na yo. Vraiment un jour ko sa ila so eloko yo na bloko poto sila nga ko tindila nga biloko alukuta te. Tango yo yango yebi ke ngana za chronique za va otindila nga fo vérifier information na yo. Comment ko otindila nga fausse information pour ngana sa l'émission donc na za la mal vie. Vraiment za la mbala na yo asuka pe ya liboso. Ba Congolais na moni bo meka ka batina tango tongo etani obani ko meka par-ci par-là et puis ko loba na mutu ke akufi na cancer. Vraiment yo ba lobano ke ozana cancer ozana maladie mo bo se planango ba actrice na biso mboko to tika na bango ya mokebo ekokende ko koma biloko asalite akufi na cancer soki yo batindelio et pas yo batindelio vérifier information bazo tuno soki ya solo sans oloba yo kantinga na saki zengale na kamati na salle émission Mbiliabel akufi eza la mbala na yo asuka pe ya liboso. Yo moninga nazaki zengi na monika kalikambwale na nazui appareil pia kutu pia kuna pesa information pour aussi sanga carrière ba Congolais sans impact ba Congolais batna ketu ba Congolais boza soki modèle nini wana eza la mbala na yo asuka place Mbiliabel akufa grande sœur one sengela akufa na petite sœur na yo po boza penza mitema mabeza mbala na yo asuka. Politesse de la mort tiens on a famille na yo oh bato se plaka na ba actrice na biso boke no kokuambilo kumuka ya salite akufi na cancer grande sœur na yo na petite sœur na ba kufande na cancer au nom de Jésus et ça normalité bola mukaka donc meka batu partout et ça bilo muke salama te lapa kotini langa biloko ya lukuta et puis yo kantinga na zo bate ngana salaka ba émission nga fona vérifier information na source ezala Kinshasa na tiaka mbongo anje na bengi yo kanisi yo kozwanga po sisa carrière mokolo ko meka so na bloko poto silani. Voilà, wana ezalaki ndeko na biso ya mwasi cœur sensible na Allemagne. Wana ndeko na biso ya mwasi asala kape ba information na sur YouTube. Mais esali pasi tant to ki ndenge ndeko mwasi a réagir vraiment na sepel mingi na réaction ya ndeko na biso cœur sensible. Pourquoi nga na oki ko sepela na réaction na parce que yaya comment yo ko vanda mutu moko boya azo sala chantage ya liwa ya mama na yo tandis que mama no aza en vie. Comment oki ko sepela na mutu moko boya azo sala chantage ya liwa ya papa na yo tandis que papa no aza en vie.
n'est pas normal. Moutoumon oiseau ça la chantage ya liwa ya bandekono à basi tandis que baza en vie yaya. Qui cherche ta mort, yemo kwa komiti mola libulu pe akundi, c'est ça. Yoka, la Bible dit que tu par l'épée mourras par l'épée. À César ce qui est à César. Yo lukaka liwa ya ba mama baninga, bako lukape liwa ya mama na yo. Lukaka liwa bandeko baninga bako lukape liwa bandeko na yo. Lukaka liwa baninga bako lukape liwa na yo. C'est comme ça. Qui tue par l'épée mourra par l'épée. À César ce qui est à César. Yoka. Et ça li mawa pasi bandeko babenga na Brazzaville des shows d'Enar TV. Yoza na France confirmé biso balobi Mbilabel a koufi. Mais qu'est-ce que moi je vais vous dire? Ba o nyonso balandaka des shows d'Enar TV. Ce qui Mbilabel a koufi, oui, ce n'est pas aussi mauvais parce que la mort, ce n'est qu'une seule porte au biso nyonso to kota nango pour aller voir les pères. C'est ça. Nous quitterons ce monde par mourir. Tous nous allons quitter le monde par mourir, c'est ça. La mort est un destin en Nzambe o ya tchana mutunyon sona mokini. C'est-à-dire, liwa eza nango grave te biso nde to koma omona liwa grave, mais eza mabe tant muta kufite bo banda ko chaye à la mort. C'est ça. Eza malamu te ba congolais to lingani te ken congolais keto. Congolais mutema mabe ya yoka bakoyanga noa yo mutozo lukaliwa Mbiliabel yo mokondo okende liboso Mbiliabel ce n'est pas bien ndeko mususu sali ba vidéo awa alobi defa wa kufi ba vidéo et tourner ba kaboli ba vidéo wana na ba WhatsApp na bino batako kabola ka ba fausse information ce n'est pas bien. Ozo kabola ba vidéo ko loba defa wa kufinzo ka defa wa zanvi. Pourquoi koya na ba fausse information? Et puis surtout plus na sepel na ndenge cœur sensible à lobby boya kana ba fausse information opesa ye po Alexa na chaîne na ye obeb sa crédibilité na ye obeb sa crédibilité ya chaîne na ye ya. Yo kansi atande to saka ba information o bat nyonso ba OCP na biso te. Ba mususu baza wana balanda biso po na sentiment olanda biso te baza wana pour détruire. Baza wana pour détruire nos chaînes, baza wana po na ko beb sa ba information na biso pe ko beb sa ba crédibilité na biso. Mbiliabel a koufité, Maramba Mbiliabel si réellement a koufi problème ezate toko zonga pour vous dire que oui Mbiliabel a koufi. Mais pour l'instant, eza fausse information ou eza ko circuler. C'est-à-dire Mbiliabel n'est pas morte. Si Mbiliabel est morte, cela n'est pas un problème. Nous allons revenir pour vous dire que oui, l'information est vraie, la dame Mbiliabel est morte. Mais kozala mabe mingi na bandeko o bazolinga koyana ba avancement ya ba message ya boye to pe ya ba information ya boye ya ko préméditer liwa ya bandeko tandis que bandeko wana baza en vie ce n'est pas bien. Mbiliabel aza mama aza na bana na ye aza na libota na ye ko sepela te yo muto sali information ya boye ya koloba ke Mbiliabel a kufi tant que Mbiliabel aza en vie ce n'est pas normal. Congolais linka ko pesa ba information mabe Congolais kaka ko fingana biso toza bien te to lingani te kaka ko fingana ko yinana ko bomana. Pourquoi qu'on peut savoir information boy batu ba bengi menga jusque là na information morote o ezo confirmer que Mbiliabel est morte. To luki partout to zuite oui. Peut-être dans les heures qui suivent, il peut être vrai que Mbiliabel a koufi. Problème exact to kozonga to kokoya ko sabino que Mbiliabel a koufi, mais pour l'instant Mbiliabel n'est pas morte, elle est encore en vie. To tika ko sala ba information o ezangi tina to tika ko partager ba biloko o ezangi tina. Et puis Congolais n'ingaka ko partager buzoba. Marambo est important ceux qui to lobby na ba chaîne bo partage raté. Mais ceux qui marambo ya buzobe ye mutu nyonso azui pour partager, ce n'est pas normal yaya. To partager après marambo est important, mutatali a monique est important. Nietu beto sali beto lobby que Mbiliabel a koufité, mais partager aussi pour dire au monde que non, Mbiliabel n'est pas morte. Partagez peu images, peu vidéo, ceux qui peu audio, ndenge to sali émission. Partagez aussi chez les autres pour dire que Mbiliabel est là, Mbiliabel n'est pas morte. Partagez. Moi je vous demanderai, je vais vous dire que partagez aussi ça. Informer aux autres na bateau bazo sala ba fausse information, ce n'est pas bien. Partagez aussi notre émission. Batu mususu ba yeba ke non, ezana bato bazo sala ka ba fausse information pour na ko salir. Bomo ya baninga pona ko salir ba vie ya baninga ko salir ba mama baninga na batata baninga, ce n'est pas bien. C'est-à-dire ezalaki ya bino humble serviteur, l'homme de bonne foi, soko yo kinga le lomba la liboso, n'hésitez pas s'abonner sur des shows d'Enar TV otala ka ba émission na biso, c'est très important. Okoyeba ko comprendre ni nezole kana mokili. Merci beaucoup ndeto kutani na émission ezali koya. Ciao.